nakolakisa bino lelo ezali miracle miracle oyo nano esalema te ndenge tokolobaka ntango nyonso ke tozelaka miracle to toluka miracle ya tata nzambe oyo esalemi awa na Boa Vista ezali miracle munene awa tozali na municipe ya Ngombo ta na quartier ya Boa Vista esali 83 jours 2 mois kaka na ndambo. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra verra. Mbote bande ko balandi ya Kimbangu 21 awe ezali wa bino mami tutoma na Luanda. Lelo oyo bozali komona awa na kolakisa bino lelo ezali miracle. Miracle oyo nano esalema te ndenge tokolobaka ntango nyonso ke tozelaka miracle to toluka miracle ya tata nzambe oyo esalemi awa na Boa Vista ezali miracle munene awa tozali na municipe ya Ngombo ta na quartier ya Boa Vista tozali na terrain oyo gouvernement angolais apesaki yango epai ya papa Paul Kisolokele pour atonga centre ya formation professionnelle Charles Kisolokele ndena yango tozali komona misala oyo tomoni awa esali 83 jours 2 mois kaka na ndambo nde bomoni misala oyo esalemi vraiment république mobimba ya mboka ya Angola bazali kosepela makasi na misala oyo ezali kosalema awa pamba te bana ebele bazali awa baza na posa ya kotanga me possibilité ezate mingi babota moya kosala eloko moko ezali te ndena yango papa Paul Kisolokele alobaki ete na quartier oyo il faut kotonga centre moko ya formation professionnelle pour esunga bana oyo bazali kokola ba oyo bazali na possibilité ya kokota na classe te bakozwa formation ya ndenge na ndenge mingi bakozwa ya kolamba salon de coiffure couture nyonso ezali na kati ya centre o kosola na ingénieur ameka kolakisa biso ba ndako oyo parti na parti nini eza na kati.
Papa mikolo ute koleka to solo la kina papa ingénieur parce que awa ezali ariana yo partout ce token batu so bakena mboka besika avant kokota na lupangu bala yeli buta koleka na yebisaki papa il faut to solo la na soba o azali chef coutumier nde akolakisa biso to moni musale comme presque na suka to lingi papa o lakisa biso ba ndenge za boy awa bobaki za ba bio lakisa biso ba sali nyonso o eza na likolo sali o eza sali nini o eza sali ni pe to za posa to kona ndaka okay na biso ndaku tomoni ndaku nde tozomona ndaku awa papa okolakisa biso Ah oui, ça la massage. Et puis bah esthétique bah ça la oui kokota. OK. Ah OK, esthétique hein. Donc ah ni so pende kozala. Donc presque tu vas avoir 11 tours kozala. 11 tours. Na combien de temps? Bah combien de heures? Bah je suis à 2 heures, 2 heures, je suis à 4 heures. Donc je dis OK. On a hébergé un nombre à nous avons bien classé là. Pour aller avec la salle, la formation va matériel. Ah OK. Bah document bio so de ba mvanda awo. Donc, vous là, vous n'êtes pas ah, ok, vous allez là. Gâteau. Ok. Lundi bilo nyonso fe kokota déjà préparé papa na monyo penza komi na esengo ya poza ki bana singa na kingo 90%. Ah OK. 10% d'abord dans le premier. Pour ceux qui ont moi il doit côté la fournir c'est OK. Donc 90% de la tout c'est bon pour bilo que y a celui de côté pour le 27 il est bien que Katariba. OK. Donc c'est mon plus sur la technique tout le monde tout respirer pour faciliter. Mais le na moni papa ko za chave. Les autres papa ko cette formule là. OK. Donc il faut que formule intérieur il y a 4 ndako nyonso. Extérieur tu as donc ça va retoucher mais ça ne peut pas
Donc on peut se casser dans l'union. Ah, on peut se casser dans l'Ubanda. Il va nous le 26. Pour le 26, le 27 plus de comité. La vie principale, on a passé tout le monde, fleurs, jardin, tout le monde, peinture, tout ça, les herbes, tout le monde a gagné cette bande. Donc on peut aussi pouvoir gagner, ça ne peut pas partie intérieure, pas extérieure, tout le monde a des jours de travail à nous. basala yango tozomona awa na se babaki eza 3 salles mais nga na omona eza tala basala yango comme ebele au secrétariat dit perpendiculaire. Il y a un centre de bureau, il y a triangle. Et pour la conception, il faut acheter un peu de si vous achetez la vie bien préparée, il y a un problème de côté. Même ingénieur, pour ça, l'implantation, il y a terrain, il y a accidenté. Il faut avoir la patience pour ça, la quadrille, parce qu'il y a des sorties de forme, il y a une vision sur les lignes à engueuler. Donc c'est mon gouvernement et il va le faire mais il va aller éviter sur le monde de tout le monde c'est bon. Ok. Ah oui, ça place à bomba ba dossier. Ah ok. Ok. Bah réunion. Vraiment. Le chef d'équipe de la Gredor, ah ok. L'escalier, parce que tout d'abord aussi ça les ah oui, toujours à bureau c'est un système triangle. Ah, fait un triangle. Donc là et ça va conception beaucoup pour travailler beaucoup pour vendre parce que terrain c'est là qui est là le domaine qui terrain là donc là la zone beaucoup très compliqué ils ont mon ana venza pour rester là l'ingénieur d'officier, on sait la préparation, il y a centrale de Bissau pour épailler l'édifice pour valider l'embourg là-bas. Pour les amis, salle, il y a informatique. Ah, ok. Pour les salles, informatique. Et puis pour l'appareil à climatiseur. Donc, pour monter, ce que si par par an, c'est comme une propre après, si les maisons pour Chabaka. Ok. Donc, il reste tout ça, on a fait. Dans mon thème, ils ont bandé ko beta bangu bangu comme kita moi mais comme kita vraiment c'est très facile la facilité pour ça ndaka boy na 83 jours 83 jours oui 2 mois et donc ils ont facilité 83 jours même à grande empresa accorder le Congo par moment c'est possible quel miracle mais ouais les makamanza ndabombi a eu le bon moment des années papa ingénieur tam so na moi guana yo bon qui c'est ça la raté intelligent comme ça la parce que ça la chronogramme à Moussala programme à Moussala pour tracer programme dans tous les départements nayomo comme ingénieur aux gens bango faut rigueur
Pour rigor, on est ça la camusala qui est l'émission. Ce que c'est l'iconogramme, il y a Moussala, le tracé programme Moussala, peut-être moto aussi comme ça là. Ceux qui sont responsables de Babo, on aller frappe, comme le voit camarade à Mobo, il y a Cabo, c'est Gaga, ça le possible. Donc, il y a mon frère de rigor. Moi, je suis un effet, moi, je suis un libane, tata moi, c'est aller. Tata moi, c'est azate. Moi, azate. Rigor, même ça, bon, moi, j'ai rigor. Donc, rigor, il y a des ça. Merci. Ok, merci, papa. Papa, ah, là, qui s'est bissoté? Oh, équipement. Il y a commande, il y a système, il y a vigilance. La caméra centrale en gros. Ok. La caméra cachée, on a donc, tout ça, il y a un peu moderne. Et la moderne. Et ça pèse à bon. Et ça bon pèse. Donc des arbres, c'est papa du fongo là. C'est pour les exercices. Ok. Un espace qu'on peut perdre de temps. Là, ça c'est récupérer en haut. Moi, il est comme maman bilo quoi. Un espace pour moi bilo. awa na ingénieur donc sala ezali etikali nango mokie mais oui maman limpeza azokombola bolongola ok bon on peut la salle ah non on a salle 5 au salle 5 Salle 5 secrétaire de direction. Donc, vous avez la cour est là 11 cours. Donc, chaque cours de la salle d'ango, là-bas, c'est là tout le monde est fonctionner. Donc, c'est la salle. La salle de la si les millions de monde la possibilité de on va continuer. Déjà, le ministère. Ah, et commis déjà, hein? Ok. Et ça, liboye, dimanche, n'a pas quoi. Donc, le n'a pas quoi, avec l'équipement, vous savez, bandade à quoi. Donc, l'opi lundi, aujourd'hui, et parce que c'est tenté. Donc, nous avons comme ça, l'équipe au mercredi contre le film. Donc, l'opi, lundi. Dimanche, le baiser dimanche. Lundi, ah, ok. Il y a pas de jour, il y a ça l'équipement. Ah, ok. C'est là où j'ai appris. Donc, tant de assumptions. Et je crois que le problème est que lundi, peut vous allez avoir aussi sur le secrétaire. Ah, ok. Ok. Donc, lundi, dimanche, on va attracter, on va lundi. Donc, on va dépendre de la ah, ok, ok. On va salir les pèses, on va bouger, sinon ça. Conteneur fait long, parce que. Là, on a des gens qui ont des longues qui ont fait sa beauté à place de la beauté. Bande ko balandi ya kimbangu 21 bozali koyoka ndenge bozali kosolola na papa ingénieur azolakisa biso misala oyo asalisi awa.
Ah, tu as une jeune fille. Ah, ok. Donc, il va retoucher, va commencer à retoucher à Souba. Donc, il va faire les ailes, il va faire les lattes, il va corriger, ok. Donc, papa, tu as simbi la couleur, les autres, ça qui tourne. La couleur, au point de la bouillard. Vraiment. Oui, 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 oui. C'est ma mère, oui. Pourquoi l'on a quoi, on a un propre, propre. Ok, bon, au salle, papa. Salle, la secrétaire. Ah, il y a un kaka. Ok, ok, non, des porcs. Même matériel. Donc, on va couloir et belé, hein. On va couloir et belé. Ah, ok. Et donc, quand tu es en Sekuna, ok. Parce que c'est tout ce qu'on a première année pour le diplôme. Si vous avez un diplôme comme un bébé, et bien, il faut la personne au centre de séance. Nous avons des jeunes garçons qui batiki banda kuna bango baye na bango kosala musala papa Simon Mbango ndenge kaka papa Simon Mbango bande kuluba na église kimbangiste papa Simon Mbango aza pauvreté papa Simon Mbango aza na batu nyonso basala misala na kati église ba ingénieur bazali ba ndenge na ndenge bazali. Ah bon? Ah, peu rectangle, ok, triangle, pardon. Ok. Donc, de son pédagogie, vous travaillez, donc, il y a un terrain très compliqué pour la conception en haut. Ils ont mon vraiment, ils ont mon. Donc, au sommet, il y a un architecte qui a haut, il y a Simandabo pour ça. Si vous avez un ingénieur, il y a Simandabo pour ça, parce que le triangle, au Kanabisa, au Kimi, oui. Au Kanabisa, au Kimi. Vraiment. Au 6e, hein? Ah, ok. Ah, on est là, ok. Le système est nani. Bakou, na ordinateur. Et, ah, ok. Il y a un centre de formation professionnelle à Soloko. On est toujours mon donc, en tout cas. Vraiment. Bah, ok. Donc, vraiment, ça moya kitoko papa ingénieur sali. Pour na mona ki penza mikole ute koleka na banzi na tuna ki papa ingénieur. Na bina zo mona oka likolo nini kaka ezoleka. We sengelo ko moko ke donc mutema na ona donc comme le koza na singa na kingo melelo oyo ezali le 23 avril 2022. Le 23 lelo ba ko remettre fleu et pas ya papa. Donc ya mona tuni papa ne bandelike na moni mutema ya papa. Na moni on est ici ko so ba pesi papa mai papa ingénieur mai o melpe. Ro me la sikoyo vraiment. Donc moi je dis ça va pour la soirée na ba équipe nyonso ba technique ba responsable nyonso. Et ça va ba garantir que non kita mutema to libérer ça. OK. Donc à partir de la confiance d'abord tous en entre l'équipe comme que ça va tout marcher bien parce que c'est tout marcher bien. Donc une surprise ba ba quitter ok, ok, vraiment. Côté net côté net banini esili net basal esili. Donc basal esili esili là tout sur monter.
Na basisi te soko donc ils ont des escaliers il y a sorti à côté on a sorti à côté wana OK ndenge bozomona kaka ndenge papa ingénieur azotambusa biso kolakisa biso bakouloir basali misala biso moko tomoni ndenge kaka balobaki ke ezali centre ya formation professionnelle tozomona makambo mpe ya professionnel mpenza ezozala awa ndenge tomoni basali OK coupe couture awa Deixa o papai. Olha, essa é couture za lawa. Couture awa. Donc ni abeka ka. Lobi samuya. Beaucoup de matériel, de machine, de fer, indice au tamonsoir. Donc tous les élèves préparés pour notre yamba bakamuswa. Et nous ça déjà ici. Et l'autre on va soulever là ils ont soudé. Et est-ce que le repos top ça peuple va se faire pour ba otanga ba bazo ma formation madame. Siko papa elo mona rotuna ndenge bazo travailler awa bafuta maka. Donc biso no solia wa tout simplement bakimbangesti. To bakimbangesti. Mutali banda za watende bosala. Biso solia wa toli bakimbangesti mutali banda ya wate. Batali banda musu bazo kolia parce que ibike ndeko nanga za kuna ko sa musu nga pena kende na dukalipamboli nanga. Ayi alosala na ye. Faut expliquer bien. Parce que ngai mo pe ya wa comme ingénieur principal ya o na zape kimbangisi mais nazala musala na ngai ona salaka libanda OK salaka libanda mais na pesi tang na ngai pona opoyo plein auto sala musala dans za bikibo iboso donc ça ba exemple mo ka suivre parce que musala na ngai o ifita na ngai mais nzambi na sala ifo sa suivre nzambi donc ba tu vas dire wa ko bana ba architecte ba topographe ba électricité tout ba ingénieur ya feu à nous à Kimbaniste. Donc on a une grande empresa, autre bien il y a une empresa monnaie. Donc empresa on a une empresa soit la costa ou des brèches et comprenez bien. Pour tout ça l'équipement qu'on dit il y a ma casse. Imaginez un peu si vous savez na des brèches pour soit la costa, à costa la obra boinable 80 jours à costa la montée. Ouais, tout ça la costa postané à costa la montée. Et puis ça va Kimbaniste comme tu vas pour lingo. Vraiment. Pour mbater na bolingo, so bolingo ezate musala boyego sala mate. Pour mutu nyonso olinga ta la poche na ye, naza na mbongo te na osala ndenge nini. Donc mena bolingo. Yango nde musala oyo esalemi. Ikolo uta ikoleka ana meka ko tuna mwa bande ko mituna, mutu na mutu apesa ki opinion na ye. Banda ikolo bate biso to futa magate biso ko futa manabiso ezana likolo. Et pas à tata Nzambe. En plus, c'est ce total les sous bande comme sous baza awa na ko solo la na bango. Donc bazo za ne sengo kuto ya musala ko sala musala oyo. Parce que mingi balobaka papa Paul aliaka mbongo, bongo bimana ntisa lebele na tuna ka papa ingénieur Nikole uchi koleka. Na ko solo ka moko. Muto ma malama. Ko bo le mabanga. O mo le ko la fale be musi. Mais muto ma be, o sa ma be. Tu comprends pas avec les maboko histoire permis la papa toi département technique ou ça comme ça là le tribu valeur sur la pression ou ça met au point ganga yango pe ana lingina tuna papa bakolo ba bendenge nini mbongo pele po na kuta tamuke na momo pe ba mbongo ezate OK pour ça la opéra pour ça difficile mais bato balobaka pesa bon temps balobaka bango biso le quoi tozali to yibi papa le soninga zali
tout ça pour nous saluer mon salut pour demander pour que les gens aient l'importance pas au Dubaï les choses ça a bien côté mutaloba mingi ça que nous c'est ouais ça de ngai mon ami personnel gêné ngai ngalo mingi te ngai pas mon misala na ngai on sala ka na église tout ça là na ya libanda on sala ka tam ba comparer ngo comme que ingénieur et ça domaine na yani visionnaire auto ça là ka église n'a nous avons besoin de protéger monsieur pour ne pas protéger c'est difficile batamu qui nous tenons ça on nous savait ça ma ça la grandeur ya mission de cette mutuose bitumeza makasi d'autres les banimi peuvent telemi parce que le canet to ba ko c'est tout échec mais le quoi c'est la bonne demi toujours on a besoin de bana nous ça la conviction que objectif ni na za ko ya ko sala musa ce qu'on doit pour la distraction bon tigala nda il faut voir sala musala il y a pas un esprit musala nan zambe na ko akusala il y a un monte longue ba bref 83 jours donc c'est 3 mois de aussi tout ça qui apporte na vice-gouverneur hier était le gouverneur provincial abla camarade ingénieur non un autre crédit ndako yo pesa le 27 avril ngabi si le 27 avril on pesa yango on va dire le mois de février abino sokoti na mois de juin juillet na bondi mais na mois oyo na bondi matenga ba soko to ça la poste soki ngana kuwei na pesa on pesa de vérité na ko pesa mtu ngo ngombe mais soki ngana pesa yo mutala na basi yana yo kuna mtango ngombe avec non yo sala da ko je crois dans la police c'est ça. Est-ce que ndebo ça misala oyo batumisa binote? Donc je crois de la police. C'est l'État gouverne d'abord. La église est associée à l'État. Donc batumisa c'était parce que tant que ça la musala oyo est bien social. Police fait du bien social. Hôpital qu'on appelle bien social. Ah hôpital fait ça qu'on a fait. C'est bien social. Donc tout nous sommes sautés pour nous protéger biso. La police doit protéger biso ma case. Il y a un monde mettant tout ça la misala biso, on va donner misala ata libende moko ay bonité. Et ben on va la faire. On va tirer d'autres pays. On va protéger le temps peut comme la phase de souffle, bah tellement de belé c'est comment on va faire. Bah c'est va bien non. Vous savez sur la fleur de sa papa. Comme c'était bon. Oui, papa peut être bien monté, papa est bien sonné aussi. Commandant. Le petit ne veut pas papa doit baba nangai pour ça la fleur. Là tout ça la fleur. Papa peut changer ça peut tu peux peinture aussi. Il y a un peu et puis maintenant il l'embassy. Il l'embassy oui. Donc ba rotia sous peinture aussi ka. Ndako nyonso qui banda. OK. Oui papa ingénieur mbala oyo utayi koleka lisusu na base na solo laki pona tina ya sécurité na kati ya musala oyo mais na moni vraiment sécurité za makasi pamba te so to moni bande ko na biso so koti na kati kuno kuta mutu yeso atie biloko ne valeur ba téléphone biloko yeso to valeur mais ata mukolo moko toyoki te ke mutu moko a déclarer ke eloko ebungi ngai na tiaki na taki na mbongo na tiaki na kati kune bayibi donc nini yo papa ingénieur osali penza po sécurité à makati ya musala oyo parce que yo yebi ba obre belé oyo sala oyebi makambo ebele oyo eleka mona mutu atie eloko boye eza te mais awa penza donc nayebi te soki secret na yo eza nini oyo ordre koti makasi secret ezali moko secret ezali moko ezali d'abord bana osala na bango nyonso olinga bango ndenge moza komilila oyo babengi amour yango wana faut avoir un conseil que l'autre bezaka mabe l'autre bezaka mabe l'autre bezaka mabe soko yibi on a sur la musala te au Canada alors auto la pese bango exemple moko ya muke concret papa diangela salaka apostaka na Mobutu abila Mobutu ngana na bakasho ya Congo au mona kimbangise te Mobutu tina bata sécurité ba kile faire ba cacho ba kimangisi pe bazalaki te mais malgré le bato akoma ko kele libanda beaucoup songa ka na idéologie ya kala
Non, parce que la sécurité est ma casse. Respect d'abord, est ma casse. Discipline est ma casse. Nous sommes même à Bango. Pour un rigueur. Rigueur faut être ma casse. Nous sommes pour la monnaie, pour la légalité, pour la primauté, pour la... Non, 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 non. Rigueur du bosso de Moussala, chronogramme de bien tracé, au moins Moussala qui est malade. C'est comme ça qu'il y a un voilà. Pour yo maître de œuvre, ingénieur de œuvre, il faut un rigueur. Pour que comme na Aujourd'hui, comme on dit, on considère il faut considérer le camion sur la valeur. Parce que tout le monde a besoin de l'Ibanda. Si on a besoin de l'Ibanda, on peut l'Ibanda. Si on a 6 mois, on peut se l'Ibanda. Si on a raté 6 mois, on comme 7 mois, on va venir au tribunal. Parce que ça, c'est le tribunal. Il faut indemniser le salaire. Pour dire qu'on indemniser le salaire, il faut que ça soit prêt. Et bon, parce que la lingomba c'est quoi? Comme la tête biloko, il y a des boules. Dans la lingomba il y a des boules. Sur le bicalico, il y a des boules. Voilà. On verra ma baie. Non, mon égo qui dire pensant à travailler sur le travail. Donc, dès que tu sais, nous sommes à Libanda, nous sommes à la porte pour ça service Libanda. Et bon, il y a tant de ça dans non, naïf et pas dans même la musala. Nous faisons la discipline. Exactement. Bon. Ouais, ça rigole. C'est quoi, papa, pour l'accepter le sous sur une bande. Ah ouais. Vous avez la façade de ça. Latéral. Donc il va porter entrée des amis balais. Des entrades. Oui, entrade des amis pour notre côté. Camion moko. Mutu koto ya directeur général à l'école là. Mutu connaît kota wana ok. Ba service nous aussi dans la passé dans la bonne fontaine. Après on a oui, c'est l'entrée principale. Hein? Ok. Oui, il y a l'entrée principale, et puis il y a le secrétariat, pour se diriger la première puce, on a fait la salle, nous sommes en train de faire les amours. Façade principale de Yangoyo, avenue Boa Vista Yangoyo. Ah, Boa Vista Yangoyo. Lundi Sokoye, au coup de critique. Au coup de combien sur lequel chat ah yo koma mela awa ah na pano oyo ok même critique au penza ya ndio chat la clinique ya Viana ok et ba critique mo ya bien spécial ingénieur partie antenne on les a pas parti na binoto ya bango partie antenne on est parti ya Montbicel ah ils ont des Montbicel ok mais avec le temps on reçu des citations on a monnaie assis vraiment espace un espace déjà combien de mètres non ils ont pas fait 10 mètres ah 10 mètres 10 mètres c'est 7 mais ça espace on est voilà ça espace munene ko mais la 4 la mission siko ndenge baza boye normalement bafutaka nde batiaka baantenne oyo baluaka place pardon baluaka place même à difficile le bac il faudrait pas na liaka mbongo yango po ba meko ah donc c'est pour la oh eza na kati ya eza na area na biso na kati ya lupango oyo ah ok also observa salite na dini wana po mais foi quanto ba kine una also observa base espace à ma casa bastante beleza ali ça lui balé na casa de banho donc comme presque ok merci papa ndenge to moni olakisi biso misala ozo salisa awa donc nga moko nde naza bona bande na ko ndima te ke
au bras le 27 avril l'inauguration exacto lelo on va faire ça papa chaque mais dès na moni lelo donc vous êtes bien déterminé pour ça la penser ça la magito moni na msala so vous êtes déterminé par contre c'est la bien ok bande ko bauchi ko landa ndenge papa ingénieur atambusi biso na kati ya ndaku alakisi biso sali oyo sali le sali na sali nyeso alakisi biso ndenge boyoki alobi ke soko za ingénieur so za na mutute ko kosala musala we salemi awa po ezalaki terrain moko ezalaki très compliqué po bokoka kosala plano ya kotonga ndaku oyo même dès le début tango équipe na biso Kimbangu 21 yaka awa donc to banda bandeni to yeko lobate est-ce ba otonga nini mais tango to yeko zonga to bandi ko zonga lisusu chaque jour to zomona misale ezokende ndako epesi beauté bon en tout cas oza penza à féliciter papa oza penza féliciter na musala kitoko sali merci maman okay. Total à lundi, bah équipe banako. Ok. Tout le monde a sous seconde. Lundi to kozala susu. Amen na minute mana sepeli poso na pesi papa mai na mona o melango penza silisi. Siko na o melango. Po jour elanda ki banda siko mela mai to komaki penza donc kingo penza komaki penza singa melelo pe to moni ke musala na o penza ok. Merci ma. Yeah. Merci na bande ko nyonso o bauchi kolanda biso to moni ndenge papa ingénieur ameki ko yebisa biso a expliquer biso misala o esalemi na chantier oyo esalemi kaka na 83 jours lelo bomoni ndaku oyo ndenge za bo lelo oyo bakopesa fongola epai ya papa Paul Kisolokele nde bako remettre ye fongola mais lundi ndenge papa yebisi biso donc lundi ekozala le 25 donc ezali bato ko kuta abate ba équipement nyonso ndenge tolandi papa na biso alobi donc batu oyo bozalaka ki bozo sala ba plan ya ndaku tozoluka ba ingénieur nini ba olia bino bambongo ba soki bozana posa ya koyeba misala o papa mbaki asali botala golf ndenge salmi golf etongama na 2 ans Viana etongami na 6 mois awa na Boa Vista donc papa ingénieur alobaki 3 mois mais avant to koma 3 mois ndako si esili bilo moko bomona ndenge bolandi na bilili ndako esili ndenge o etikali ka ba finishers bandeko na biso ba osala donc tozo continuer to tuna mo opinion ya bato mike lisusu po bameka ko expliquer biso ndenge misala oyo ezosalela. Voilà, bauchi kolanda awa tokomi presque na suka émission na biso banda to bandaki depuis tongo tokomaki awa na misala oyo ezosalema awa na Boa Vista. Misala oyo e bandaka le 31 janvier nde misala oyo e bandaka. Lelo toza le 23 avril. Bomoni bino moko bomoni misala oyo papa Paul Kisolokele asalisi awa na kati ya Angola to azo continuer ko salisa nde na yango gouvernement angolais balobaki bango bakoki bako reconnaître oyo azali chef spirituel église Kimbangiste oyo azali na makila ya papa Simon Kimbangu. Ok na misala nyonso esalemi awa pezo continuer ko salima to komi presque na suka to tikali na mikolo ya kotanga pona inauguration mais journal lelo nde yango bakopesa papa Paul Kisolokele fongola to charge. Bande ko nyonso bokolanda biso na canal na biso ya Kimbangu 21 bolemba te bo continuer kolanda biso na canal na biso ya Kimbangu 21 bo soutenir pe biso na tina misala oyo Kimbangu 21 ezali kosalema awa na mboka ya Angola kokundola mai mabomba mako bimisa yango polele kolakisa ba actualité oyo ezali kosalema na kati église Kimbangiste pe kolakisa munene ya papa Simon Kimbangu. Merci na bande ko nyonso bozali ko soutenir biso pe bozo continuer ko soutenir biso na canal na biso ya Kimbangu 21 lokola mama na biso mère de la nation mama Ida kuna na mboka Belgique mwasi ya papa Mateus mama Liliana Muselu Prasia na mboka ya Suisse opesi ombote biso pe merci ndenge bozali ko soutenir biso na canal na biso ya Kimbangu 21 elongo na papa Nunes Gracia bo continuer bino bato bo simbi 26 na kati ya Suisse donc bo soutenir biso bozomona misala oyo ezali ko salema awa na mboka ya Angola na bosani te mama Labi na mboka ya France mama to mbote mingi na yo to bosani te bo continuer ko landa chaîne na biso pe bo soutenir biso na kati ya chaîne na biso na bosani pete papa Simon Maimona kuna na mboka ya France papa Jean Denis Makandi papa Manene na molonga ni na ye mama Odili to pesi bino mbote mingi na merci pe na ndenge bozali ko soutenir biso na bosani te mama Tasha na mboka France mama continue ko soutenir biso mbote mingi na bino nyonso libota mobimba na bosani pete ba conseiller na ngai mama Selipa kuna na mboka ya Belgique mama na pesi mbote mingi mama Selipa Silu na bosani pete mama Marie Silu na mboka ya
France ba mama conseiller na ngai na pesi bino mbote mingi bo continuer ko soutenir biso pe na ba conseil na bino pona misala oyo ezali ko salima na kati ya Kimbangu 21 soko sepeli na video oyo lingo tala video mususu lokola oyo s'abonner na page na biso ya YouTube Kimbangu 21 pour ne pas rater lisusu eloko moko te kokuta ba actualité ya ndenge na ndenge message ya papa Fumwa Longo ba activité ya ndenge na ndenge oyo ezo salima na kati ya mokili mobimba partout le monde oyo ba kimbangise bazali tokutani mbala sima na numéro mususu ya sika. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra verra.